opposition pour na ko gagner Shadari a ko peser te ata moki akolia Shadari Tshisekedi akolia Shadari so kamati be manenga za akolia Shadari okamati Moïse Katumbi magia azali nani azape congolais te Moïse Katumbi na bino wana bango batiaka mbamba na Congo bango bakana mboka na bango te azali juif kuna en Israël et pas azali ukrainien azali italien yo ebi yango te yo ebi eloko yango te parce que Shadari ayebana kipindati to yebaki Shadari nini coup sur coup moto afinga mama na yo finga mama na yo mais politique érangée tout le monde a favoritisme wana total intérêt à Congo. Congo a beaucoup souffert. Congo est le Congo qui a été pour le Congo ebimana passion ezali na yango na minyoko lioyo. Il faut qu'on change le régime. Peuple congolais a qui espoir. Bakobimisa moko oyo ezali populaire akobundela Shadari lokola peuple ezana pasi tantôt à Kosunga Congo. Pour Nangai maman, na soutenir Tshisekedi. Pourquoi na soutenir Tshisekedi? Tshisekedi so kena mboka ko la bobende ekoto. Otuni oyebi Tshisekedi, villageois oyebi Tshisekedi pour la cause de Tshisekedi le père papa ya démocratie. Okay. So comme na bwende Otuni motokola boyebi Mobutu, oui toyi Mobutu azaki 32 pouvoir comme président de la République, président d'Abisso. Moi na yewan ayebani. Ata villageois suka. So otuni Bemba, oui toyi Bemba parce que papa azaki millionnaire, awa asaki bilanga café oyo. Mais tolobaki boye. Tango baki kopona, bo posa batika mitema mabe. Bo posa ya biso ba mitema mabe. Lokola Bemba sate, lokola Moïse sate, mo ponanga moto bazako voter yewana ezalaki Tshisekedi pour la face na Shadari. Pourquoi Shadari? Tshisekedi aza populaire. Na 2011 papa na bimaki deuxième. Toyebaki a gagné comme deuxième. Tant qu'on a vu que moi na ko remplacer, on peut faire quelque chose pour na mwana wana. Fallait pas voter Tshisekedi. OK. Ba voter Tshisekedi pour ba yeba ko la Bemba zate, Moïse zate. Bemba zate, Moïse zate, alors sur le Tshisekedi wana, soka azu pouvoir, ba konyata bisu lokola kayasi. OK. Mais konyata mutu lokola kayasi te, il fallait bâtir aye. Lokola bâtir qui était, bâtir Fayoul. Fayoul ne pèse pas. Peuple botika ki fanatisme. Botika Fayoul na base te, botika ki fanatisme. Tango etumbo tozana ngo, il faut un homme fort, populaire. Oyo bâtir wana, peuple tie maboko tokobongisa to ba congolais. Bino sikoyo boy ko zwa Martin Fayoul. To boyite Martin Fayoul, il est intelligent. À cette classe naie na France, à cette tête naie na États-Unis. Mais intelligence combien de professeurs universitaires na mboko ba ko Kabila. Combien bazali a professeur bazoko ka régime ata mukete. Donc ba gouvernement mboka na intelligence mais na sagesse. Opposition ba toujours ba ventiler. Parti moko ya opposition IDPS ya monaka soki bango baza na mboko yo te mboko ekotambola te. C'est toujours bango. Toujours bango, toujours. Obali ya divorce na basi mobali mabe. OK. Oya kufira mwasi. Soki bali yo kene libela, o divorce aka. Ah mikola kotanga, ezo kwa kamere. Akena Rwanda yango mboko mboka mopoto. Il est toujours comme ça, kamere yo. Il faut qu'on le baille tokoba oyebi tokobanga mutu te, on va dire la vérité. Oyebi le payer son otage. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être toujours branchés ce côté au 3W Vision Plus TV. Avant tout, en tout cas, on a repris sa merci Minakolo et puis deuxièmement, la maman chérie, Babibé la Dingang à la patronne, là où se repose la confiance du chef Raphaël Walukonka, mon président. C'est bel et bien mon président Igwe Takinga de la presse, toujours à votre service. Question d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec le prophète Ngefa, le prophète du peuple, Torbé Tenema Solo Yamboka, Apo Salabien. Bonjour prophète. Bonjour, Kolo Pambolayo. Amen, prophète. Le coup Massandre Zonge Panzam. Amen, prophète. Prophète Obeta Masolo Yamboka, tout le monde qui bande de biso opposition, bakenda qui na Genève, bakenda qui ko se réunir pour babimisa
candidat na bango moko donc candidat moko oya kolobela mboka tout le monde a vu babimisa qui est tout le monde a qui babimisa qui ndeko ya biso Martin Fayulu mais on dirait moi kokoso moko eza na ngambu ya opposition na ebité moi point de vue na yo Maman oyebi pour le moment il faut te sauver Congo. Okay. Les gens ne parviennent pas à comprendre. Oyebi Jacques chapitre 2 verset 9 lobby la favorisme. Tu es condamné, tu es comme un agresseur. Hein? Tout le monde a favoritisme, mais on a total intérêt à Congo. Congo a beaucoup souffert. Congo est là comme les autres. Pour le Congo, il faut qu'on change le régime. Tu changer le régime, na mindu kité, na mobuluté, na élection libre et démocratique. Parce que tu pas de démocratie. Dans le cadre de démocratie, liberté d'expression est ali. Dans le cadre de démocratie, il faut opinion à bateau et s'exprimer. Hein? Et puis dans le cadre de démocratie, il faut tolérance César. Au balbeng en démocratie. Tant on a bisabino, olimbisa na lobaka mingi, pour na Congo na lobaka mingi pour na Congo. En tout cas, prends ton temps, prophète. Au moni, tant on a bisabino, beaucoup des aventuriers ont cravate dans mboko. Oh ba fingi batote. Oyebi Galate. Alobina 4 verset 16. À cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Si quand on mona mboka na passe, mboka na minyokoli, rien ne marche. Mais Nzambi ya mawa bolingo, quand même asi motema ya Kabila, a même abison élection. Kabila pe bateau a tie na été. A pesi de fait na ye, Ramazani a tia. Mais quand moi je vois côté FCC, il y a majorité présidentielle, ils sont très bien organisés. Si Mambokolo va frauder, je dis bien, très bien organisés. J'adore le temps où la voix des chefs, la parole des chefs, même Balingaki, no Balingaki te, signé accord, il y a FCC, il soutient Shadar. Les lots n'a pas banga nzambe, la canne de deux, c'est le commencement de la chaise. Na kobanga nzambe Shadara toni mboka mobimba oyo moto ayebana kite oyo moto kutu okele na basangu ba ebiete na bwende ba ebiete na jombo ekoto o mboka na ngai bobende soko tuni Shadara lelo akoko yebana pourquoi nini ba s'organiser to mona kiawa otikana na baka mingi tikanga na bapona Kongo ba pena prophète Toka Kabila ngati ya Kabila linga sala boy Kabila linga sala boy alobi na respecter la constitution. Mais Kabila a respecté ma texte. C'est ça la démocratie. Hein? Alobi na kotia te Paul Biya na 7 ans ya mandat. 7 fois on a tie wana parce que Paul Biya ni. Ça suye wana atrika kiti ye wana zalit asaini. Mais après c'est bonne volonté, je ne suis pas kabiliste. Je suis un homme de Dieu. Un prophète de l'internet, prophète du peuple, n'a pas vérité, n'a pas banga mutute, n'a pas koma ngai koma, le quoi yoka giomete. Ok? Mais respect texte naie, aïe ko respecter maloba naie. Politique est à la mibeko, politique est à respect des textes. Pour un grand politicien, il faut un respect des textes, il y a un corps. Mais nous avons les politiciens aventuriers. S'il te plaît, excusez-moi le bayango. Hein? On va passer par déception. Shadari Yewan. FCC. Il continue à faire ses campagnes. Namakamonaye. Nous avons la campagne Banda et Banda. À Satoni Mboka. Opposition. Tout le monde a dit Kabila. Non. Kabila continue. Kabila continue. Très de deux jours. Nako Bimisa. Dauphin Nangaya Kotia. Na surprise. Et très de Mikolomi Balé. Shadari Abimi. Papa Sembongo. Il respecte les textes. Il faut que tu Nzambe. Pour ça, on a Kabila. Kabila, ah, quand il Kabila. Non. Ngai Nazali, Kabila peut pouvoir réussir. On tient dans Moussala. Nazali, 19 ans. Moussala ni Kabila tient. Pour la Kabila souk. Na kolobé loko ya malamu ya mabe. Shadari a tché, baché, yowana vandi. Opposition. Pour na ko gagner Shadari. Shadari a ko pesé.
ata moki akolia shadari Tshisekedi akolia shadari so kamati bemba ndenge azali kolia shadari okamati Moïse Katumbi magi azali nani azape congolais te Moïse Katumbi na bino wana bango batiaka mbamba na Congo bango bakana mboka na bango te azali juif kuna en Israël et pas azali ukrainien azali italien yo ebi yango te yo ebi eloko yango te yo soye bango to soye bango te na so bisayo FCC bango bazwaki moto na bango moko c'est avance opposition mama tikanga na lobako yo zo bangani etali ngai etali yote alors akolia shadari so professeur Matungulu akolia shadari ozomona parce que shadari ayibanaki mpenza te toyebaki shadari nini coup sur coup moto afingi mama na yo fingai mama na yo mais politique éranger politique oyo omoni bible ezobisa biso mama somme 133 verset 3 balobi ete soki bato basangani esika moko nzambe asipe na yola akotinda mayele pe makanisi pe akosopa mafuta ekute na mutu naro ekokita bakozwa réussite lelo baza bien organisé parce que si moi j'étais Kabila nakotia Bahati parce que Bahati après PPRD na ba député belé na majorité c'est Bahati atie Bahati te yami bala songa na Kabila pona tia muta wala président d'ofé nakotia Kimbuta parce que Kimbuta aibi ko maîtriser ville ya Kinshasa ville ya Kinshasa ya blague te soki nga tia place Shadari nakotia mwasi na ye maman Olive oyebani soki nga tia na place na ye nakotia même mais alobi na tia Shadari oko bazali organisé bavimbisi Shadari na makasi na bango yo tozomona lelo opposition ba toujours baventilier parti moko ya opposition IDPS ya monaka soki bango baza na mboko yo te mboko ekotambola te c'est toujours bango tikanga na loba prophète IDPS bani makamone lelo te toyokani tokende koyokana na Genève. Pourquoi aller toujours ba réunion na pas mindele ba Afrique du Sud ba Genève mais okende ba Congo te so bokena mbandaka mboka munene mama na ngai soki bokena mbandaka mabe na bwende mabe na chwapa mabe même bokei kuna na Bushimai na mboka ya bango kuna oya Tshisekedi oyo bakena Bushimai kananga ezali mabe. Il faut aller toujours chez les Blancs, il faut aller toujours en Afrique. Mais au moment où vous avez mboka na bino ko batumoko, tout ça mboko ya muke, un grand Congo. Bakei to boité. Bakomi kuna. Blanc soutenir biso. Tango bakei kuna bayokani. Maman, balaksaki ngai bakoro basigné c'est très grave. Lelo France ezolo bango butu mobimba. Et puis batouane dans la yena caméra na ko ba place wana baza disqualifié pe na accord bango la baki oya ko boya donc azali disqualifié na atika politique pe asigné yango est-ce que ba bayele bakomi basangani peuple congolais tiaki espoir bakobimisa moko oyo azali populaire akobundela Shadari lokola peuple zena pasi tantôt akosunga Congo. Pona ngai mama na soutenaki Tshisekedi. Pourquoi na soutenaki Tshisekedi? Tshisekedi so kena mboka kola bobende ekoto otuni oyebi Tshisekedi villageois ko ba Tshisekedi pour la cause ya Tshisekedi le père papa ya démocratie. Okay. So komi na bwende otuni moto kola boyebi Mobutu oui to Mobutu azaki 32 ans pouvoir comme président de la République président na biso mwana na yewan ayebani ata villageois suka so ko tuna bemba oui to bemba parce que papa nazaki millionnaire awa asaki bilanga café oyo mais to lobaki boye tango baki ko pona bo posa batika mitema mabe bo posa ya biso ba mitema mabe lokola bemba sate lokola Moïse sate mo pona nga moto ba ko voter ye wana ezalaki Tshisekedi pour sa la face na Shadari. Pourquoi Shadari? Tshisekedi aza populaire. Na 2011 papa na bimaki deuxième. Toyebaki a gagné comme bimaki deuxième. Tant qu'on va dire que moi na ko remplacer, on peut faire quelque chose pour na mwana wana. Fallait pas voter Tshisekedi. OK. Ba voter Tshisekedi pour ba yeba ko la Bemba zate, Moïse zate. Bemba zate, Moïse zate. Alors sur Tshisekedi wana, asoka zu pouvoir, ba ko nyata bisu ko la kayasi. OK. Mais quand il fallait bâtir. Le coup la bâtir qui était bâtir Fayoul. Fayoul ne pèse pas. Peuple votre qui fanatisme.
botika voyons na base te botika ki fanatisme tango etumbo tozana yango il faut un homme fort populaire oyo batie wana peuple tie maboko tokobongisa to bakongolais bino sikoyo boy kozwa Martin Fayulu to boite Martin Fayulu il est intelligent à cette classe na France à cette tête na États-Unis mais intelligence combien de professeurs universitaires bana mboko ba Kabila combien bazali a professeur bazo koka régime ata mukete donc ba gouvernement mboka na intelligence mais la sagesse de gouvernement mboka alors ndenge makambo ebimaki ndenge oyo ndenge makambo ebimaki marqué oyo alors tango amoni ke babemba Moïse Katumbi Vital Kamerhe tout basali yango ba Misi Fayulu mais il fallait boya sur place pour na signer mikoloto aibo ndenge na moni boye lokola nga na bimite na ko signer yango te parce que na zwa peuple congolais en valeur voilà il a signé to appuyer Fayulu après 24 heures il change la position. Arrêter signature avec Kamerhe, c'est haute trahison de la République. Au moins, Tshisekedi, Mobutu alakela bango mabe, baluba, on a barotua pouvoir à te yokana bisayo. Mobutu comme na Kamerhe. Mobutu, nous sommes dessus nous tous. Vraiment. Mobutu abeli a du cancer généralisé. Cancer ba ibisi Mobutu ke okokufa. Mobutu habité na rotika Congo boité. Mobutu akei soin na Suisse et Simba quitté. Tant que moni ayibo bien Tshisekedi. Tshisekedi akei le père. Tshisekedi le père akei toujours baluba. Ouais. Toujours il dépasse. Voilà. Et puis je vais dire jusqu'à la fin, je n'ai pas peur de personne. En tout cas, vas-y pour Congo na kokufa Congo na ko banga mutu te. Le prophète du peuple. Na prophète du peuple. Alors Mobutu abengi bakomi na Genève, Mobutu a mis na palais ni mwasi na ye. Ni garde-corps, ni journaliste, ni moto. Basoli bango mibale, abende konanga. Parce que Mobutu abotaki na ndeko mwa Tshisekedi mwana. Ni wa Mobutu, ni wa Mobutu. Mama na zaka moluba. Ndeko Tshisekedi so boye bakango te. Bazaje ba parenté ba beau frère. Alobi bo kilo bato bazoya. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais. Na minde na kati soki bakomi na Kinshasa lokwa peuple boyingai minde ya boyingai bokota na esclavage ata 30 ans yango yote Mobutu c'est un prophète yango yote yozonga comme na Kinshasa na kopesa ba institution ba généraux na ngai yonso na ba service na ngai yonso po sala ko moko te o programmer coup d'état moko tango yoko leka obomi de parlement obomi sénat obomi biloko nyonso maintenant tango bakoyoka biloko ndenge wana allez, bako stopper rébellion. Tango bako stopper rébellion, si ko yoko ça la élection libre démocratique et puis batu mindele bako koma kati nangote. Basilisi. C'est que banakini. Garde quoi maman Bobi. Tant Mobutu siko solo na ye, atuni mobile na ye. Likama soni mobile abaneko yebisa yebote. Maman na ba beta bango liso ayoki likamwana. Tshisekedi alongwa ikuna komika na aéroport antili. Victoire. Yo comme no président victoire ni. Olongwa ni Mobutu te. Nini te. Victoire. Oyebi 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà. Nzambe alingi borgueil te. Abaissez-vous, Bomiki, Tizanaba Tombola Bino, Abandi, Aibisi Sekenyo, Smason Mobutu. Or que service de sécurité, Zaki Wana et Bengi Marché Abi, Moto Lingoti que la Congo, Oyo Motuta Kokite, Mobutu Azongi Ao. Tango Mobutu Azongi Ao, Abani Bapandrenga, Mobutu Azongi Ao. Alors, bien, il faut un pouvoir. Allez, si Malango Nini, Kengo, Aza Premier ministre, Natango Wana, Kisangane Zokoya, Kisangane tombera pe tombera ta Kabila Zoya. Mobutu ABC Tshisekedi. Yo pe moluba na mboko oyo akomaka président mokolo moko te. À cause de la prophétie. Oh, il y a prophétie internet. Il y a un Zambé. Tout le monde Tshisekedi a commis président. Bavani toke na SN ba nommé Tshisekedi premier ministre na SN conférence nationale Mosengo président conférence nationale.
prestation de serment va prêter toujours un chef de l'État, Liboso, mon conduit, toute autorité vient de Dieu. Je jure fidèlement, il y a un plein oeil à barrer quoi, vous habitez. Toujours orgueil. Boye ba Congolais ba fungola miso kama zo Sabino. Mboko ezo kufa na IDPS. Mboko ezo kufa na bateau na Talikombo. Ce sont nos frères congolais, mais ils exagèrent. Vous habitez, les tia va fungola kuna primati, tout le monde sera mindela ba ozong ça. Ba tu sais que di wa ba boa ici. Toke ba bimsi Birindo. Birindo bika nini? Na IDPS. Birindo esi da Birindo keipa. Donc ça c'est quand ndenge na likambo tozali yango ndenge nini. Allez, ne ba kena ba élection, Mobutu ezokinde. Tant Mobutu akei, tozoli aw. Toujours IDPS. Pour poste basala bango kaka ni premier ministre. Ba luka président de la République. Kaka premier ministre, ai bika premier ministre président ngonga so ko longola ngonga so alingi. Parce que tu n'es pas élu, tu es nommé, tu n'es pas élu. Hein? Ils sont pas IDPS yo. Donc kaina kama ya Kabila office yo. Donc le premier ministre allez, balongoli mota majorité. On est bien mboka ya démocratie. Parti dans le parlement est belé, mais les députés dans le parlement, le premier ministre pas la majorité. Donc, on a dit que je à Salaki Wan. Donc, le mandat Kabila est si. Bangon sur Bazakani, il y a opposition. Kabila c'est habité au Mexico. Kabila va dans l'accord politique, il n'est pas ici. Avant un mandat, Kabila va dans l'accord politique. Accord est pas ici. Bon, dans la transition, pour la première élection, le premier ministre Abima, le gouvernement Union nationale. Babandi rale kuwe zala kana IDPS ale ba ko bimisa badi banga alias bodo badi banga belge alias bodo abimi kana wapi na IDPS badi banga sali très bagangi DPS bagangi très pas donc ils sont accord à seko na accord c'est service bon il faut badi banga kende baluka premier ministre mozusu abima na kati ya opposition. Allez, on a un côté joker. A Pandi, IDPS. A Zori Koto, na CNC na bango. Papa, Bruno Tibala, Aïko Koto. Bruno Tibala, ça qui a 35 ans, ici, Kamoko, ni vélo, y'a pas de Saraba. Soko le bibo di Kamo, on a bombi à Mokati. Pour les Soko le bibo, a même la prison, démocratie de la raboté. Allez, Tibala Koto. Tibala Koto, il y a traître. Tibala pas missionnaire parti politique. A Ouabi, na A, IDPS. Donc, il y a encore un Souka Tibala. Élection dans 50 jours. Tokende, Tobongisa, Moussala, Tobimsa, Kandamoko, pour aider à s'affronter la banque. Bakaïkouna, Bassi, Bakore Sidi, Kaka IDPS. Tshisekedi a signé l'accord politique, Simanango, après 12 heures de temps, 24 heures de temps, à se retirer. On dit que le parti politique, ils ont pu se Nyamu. Ils ont pu se passer à Congo. Donc on a la caméra, c'est Burundi, il n'est pas congolais. A quoi ça pour l'intérêt? Est-ce que caméra ça ira? À ça congolais, ça la nuit c'est qui dit Moluba, papa Moluba, maman Moluba, 100%. Et puis Kassai est un millier de République démocratique du Congo. Un vrai Congolais pensant au ni les aïe Baluba, parce que c'est un millier. Et ce sont les Baluba, des Oya Tshisekedi, qui a parti wana, ils ont trahi Batu. Il y a une caméra. Caméra Burundi. Il y a un Luka Kuna na Kuruzade. Kuruza no kurune kune. Bama Luka Kabukotia. Dema Mboko Mopoto. Caméra Azali Pignon ya PPRD. Caméra Azali Pignon, Azali caméléon. Il change à tout moment. Maman, Linga Mwasi, Oya Koufeli Mobali. Mobali a Koufeli Mwasi. Ke Mobali a divorcé Kanabatu. Mobali a divorcé Kanabatu, Mobali Mabe. Ok, oya kufira mwasi soka bali yo kene libela o divorcaka mikola kotanga ezo kwa kamere akena Rwanda yango mboko mboka mopoto il est toujours comme ça kamere yo il faut qu'on loba yango tokoba oyebi tokobanga mutu te on va dire la vérité oyebi le payer son otage lelo na ki France Inter na ki mawa il n'y a pas les intellectuels. Les opposants, quels sont les opposants? Ils vont aventuriers. Dans la nuit, ce sont des aventuriers. Moi, j'appuie Kokonyang, ce sont les aventuriers. Ce sont des aventuriers. Au moins, la caméra, tu as un bon à la carte, il faut bon. Auto Benyango, Frondonoche, c'est dit même bon. Pas na baké, c'est pas pour le massicote. Caméra pour le massicote.
Tshisekedi Paul Masikote. Est-ce que c'est normal? Est-ce que maman tika na lobana congolais? Est-ce que beaucoup kanga mboka mobimba bo? Siko mboka mobimba bo. Tango pour ça ngeza kinini. Tanga mona kiboye. Il fallait bouiller à 6 places. Assier ba texte c'était. So oyebi na bondoke. So on signer ba corps. Au niveau de voyants, il faut peine de mort. Il faut couper. Parce que c'est secret. Dans mon ténèbres, si on signe d'accord na bino, si on sango, il faut couper. Si on a l'église mbangote. Le corps d'accord va signer qui. Babi so qui monta ko tête sentir na, il faut tika nini politique libela. Et ngala ko sina bango bandalelo. Caméra tika politique. Tu sais qu'il dit que nous sommes pichés na onde banoteka na poto na Belgique to yebi yango caméra zonga na Burundi kuna obokola ba même na bantaba pa kuna bosanga na biloko te mais politique a Congo to linyango te parce que haute trésor na zo bantaka un homme de Dieu na souci na passé bato ba kufi combien ba marche na bango ba bomisi ba jeune combien kako position wana ba zui ba tonotage combien ba rosi le mukendi héros a kufi le cause na bango. Ba Frank Jongo ba lelo la boloko cause na bango ba tundenge na ndenge ba kufi à cause na bango na ba manifestation na bango na ba on na bango pour ba luka pouvoir siko ba tie Fayulu nous ne refusons pas ce qui va ba tabolini ba pouyer Fayulu normalement tu sais qu'elle a s'incliner caméra s'incliner ba appuyer Fayulu tout le monde a bien malgré penser mais Dieu peut faire quelque chose ozomona tout la force ozomona parce que quand on pèse, c'est ce que dit, et pèse pas Kaoul. Oh, a pesé, mais à cause de leur orgueil. Je te dis, tu sais qu'il y a le lobby de Bosso Anini. Avec machine à voter, sans machine à voter, n'a qu'un amour. Mais moi, je vais dire, tu sais que c'est ici. Il dépêche pour que ça cala, tu sais que des pères et ça juste. Pourquoi? Une nation réunie, c'est une nation qui a la force. Ce qui va Panzani et Sili va comme il pète. N'a continué, tu sais qu'il y a tout à Toloan. Ayébite que Bruno Tibala bima na bato de pesi asali de pesi nae ayebite mobake abima na bato asali de pesi nae ayebite kaka papa mafungu abima na bato asali de pesi nae ayebite ke mwakeme abima na bato asali de pesi nae ayebite ke Bruno Tibala motambongo amoninga na hote abima na bato ebela asali de pesi nae mais les autres noyés de pesi tout à tolo batikali combien pas gagner l'élection batikali combien il faut dire la vérité batikali combien FCC, parti politique à Kabila, PPRD, qu'est-ce qu'il a fait? À Sangisi, parti belé. À Congo, aucun parti politique a gagné l'élection Yemoko, sans alliance à Olekate. Je t'ai dit sans alliance à Olekate. Ça, c'est tout ça les orgueils. Token élection. Il y a un bateau combien? On a gagné cette élection. Les amis, ce sont des gens au Congo en otage de côté de sous-souté. Ba meeting na bango bo kende ke lisusu te ba marche na bango tika kamera na mwasi na mida ba kende okay bo tika kamera na mida na mwasi na ena bana na ye ba kende bo tika Tshisekedi na mwasi na ya Rwandaise wana ba kende ba meeting na bango na bana na bango batambola peuple congolais to kondima lisusu te appelle avec les combattants nous sommes amis na bino tous continuer avec Nzambe il peut faire quelque chose c'est son bateau bazo mena biso na pulumbe na pelengendu o bazo na Congo en otage to kotika bango te nous continuons la lutte jusqu'à la fin. Prophète Siko modèle Félix Tshisekedi abi faut aya pour ko sola na base et puis na peut sur la base ni motokola na lobby ezla na mama na bisayo est-ce que motokola Kabila Bruno Tibala ko dicter jamais le chef reste le chef à sur la base ni c'est étonnant. Il faut on a la France terre. Il faut qu'en France terre un secrétaire général, tu sais qu'il est comme une étiquette. Il ne pèse pas. Il donne l'ordre dans 24 heures de studio. Il au Monawapi. Parti politique de la République. Le président reste le président. Mais ce n'est pas le secrétaire général. Il n'est pas combattant de sujets pour Mokoto. Et c'est la carte. Donc, tu sais qu'il est dans un cas faible. Azaka faible, ne ba français bazoloba, ezana sur la base de chanter. Tant ko ya ne ko simba te pona on se met za posa ko ya ko sa meeting ne on ko simba. Meeting aucun dépasse à 3 personnes. Aucun connaît suna. Aucun dépasse à 3 pas ko sam wa me ka meeting ité. Po bato ba ini na caméra. So moni mutuka mo amiso kali keba na moto na suspect. So moni kali ba caméra ba tanga bisika te. Négociation ba sali. Mboko ba caméra. Namboka ba Tshisekedi. Oyebi article 58
y a code ya mboka na biso mokana mobeko lobi. Les richesses des Congolais, les matières premières. Tous les Congolais ont le droit de réjouir. On l'a nango. Tous les Congolais, yo mona diamant. Tant ba taka ba iranium yo tokata franc. Tant ba taka ba cobalt ozoka na pétrole ozoka. Et kende ki wapi? Hein? Manganèse ozoka ngo, ba étain ozoka ngo, mbongo na ba poche na bango, na bango, ba somba ba jet privé. Mais biso to polo lolo. Tala akokpolo lolo yo. Hein? Oko keloko, o kasi bali na posango boko zindate okokpolo lolo. Asuki wa. Prophète, si comme modèle a retiré signature, à modèle azo ya quoi ko postuler individuel. Individuel va voter ba ça comme ça individuel. Ouais bi tanga retiré ki meeting yo ba koleka te. Ouais bi ba te bele ba ke bi depese na kati. Ba bo ko to ki yango. Ba te bele bi depese ba marché ki na marché ya proposa. Hein? Ako ça individuel ako so malunga. Hein? Parce que mon thème m'a fait takate. Hein? Congo ezalika batumi balé ba option otage ezali ba opposant na caméra na Tshisekedi. Toko banga mutu te azan nzambe te akokoma moto te aba koma ngai singa ko ba chaki Saddam Hussein na mboka na ye. Soko komi nga okuna na Congo te okuna na poto mboka na Congo. Je suis chez moi. Prophète Yebisabisuno, est-ce que l'élection peut réellement causer la pote au monde Martin Fayulu lobby sans machine à voter pour une élection tout le monde n'a pas Martin Fayulu nani lobby avec machine à voter pour une élection c'est quoi comme déjà c'est un problème ezani d'accord expliquer congolais bayoka OK na Congo France na John Gefa TVD na bashem sona lobaka nzamba la kisinga bopoza bakoyoka na te bakopanzana tango bakopanzana Shader azoleka Mouna qui a une émission, effectivement, ce que Dieu m'a dit. Au moment où le cas où maman journaliste, opposition à la poste, il y a une élection. Pouvoir, à moins il y a faiblesse dans Bango, il faut pousser le Kouana pour Bakin. Mais 2006, machine à voter de la quitté, Pépé de Azouaki, 2011, machine à voter de la quitté, Bazouaki, bah, une stratégie. Et puis, nous avons carte Afrique de Banza ambassade. Parti au pouvoir échouer dans l'élection des Arabes. Et ça va être bazouaka. Parce que au début, on a liboso, sango mupe, on a kufa, malu. Il y a un programme d'élection avec Charles de combat. Et ça, c'est ça. On a pas un nanga gangster. Otobengi Ilke. Otobengi Shuna Rambo. Hein? Donc avec machine à voter, pourquoi vous insistez que la machine à voter au peuple boy et marché? La démocratie, liberté d'expression, c'est la cas. Nini opinion à peuple et ce que c'est sali, hein? Balongola kayango. Pourquoi bakango? So moi na soso. Atoni nzulu ba mama zana kati wala. Baza trop sûr na machine na bango ya tricher parce que na kata machine à tricher Kabila longwa déjà batondi si on a Shadari. Attends voter, nous voter Franck Djongo. Ah héros vivant. Alors na nga kuna sikazali. Na voter da il fallait ta Franck Djongo ba tiata wana bandeko. Na voter da Franck Djongo boy. Kuna maga Shadari. Parce que mais qu'est-ce que nous a dit? To banga nzambe. Hein? C'est le simple imprimante. Si ma pression est ordinateur, mais nous connaissons l'ordinateur, nous avons zali boye, bakolo ngola bilamba nyonso batikelo molumbu. Hein? Omoni batikelo ndengo zali boye bako chanjo veste mobimba me bilambo yote, ndengo zali boye bakolo ngola bilamba tout, batikelo molumbu, fumangani nyonso libanda. Tant que vous m'avez dit, vous na bwende ngongo kuna yo témoin motabi même ordinateur mo yuma be bon churo bon churo ta vilo mboko kisaya bana king o le ba vilo churo o nini abana monoko sangom iendeta na ini Kabila na ini Ramazani na ini Tshisekedi na ini o fotakanda isa momoya o ke ba kuzuma monoko mboka yeta ngoti aboy or ka beti be mikuna Shadari RCP central moto contrôler angote mais qui va être élu. Hein? Au sommet là.
Et ça dit impossible. Impossible, impossible. Alors, il y a toujours le bango, nanga boy kolongola yango. Nanga, azo continuer à institution, va continuer à bango. Mais, là, on sengi boy. Fayu la lobby. Avec machine à voter, sans élection. On va voter, voilà. Blocage, blocage. Et s'il. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils savent très bien, ils ne vont pas gagner. Ils vont aller dans le dialogue. Et dialogue, Fayoulou, Bemba, Tshisekedi, c'est qui? Katumbi, Mosito, il viendra ici au Congo, on va faire le gouvernement union national parce qu'article 70 global, au cas il y a trouble, article 64, personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Mais l'article 64, personne ne peut détruire les institutions de l'État. Dès que les institutions, il faut que Kangabango. On se dit l'article 64, vous avez piégé. Ils ont piégé. Nathan il y a une négociation, Bemba, premier vice-président, Katumbi, premier vice-président, 1 plus 5, ils sont nationaux. Et Bazou Bango, tout batika, le bâtiment ministre, Badon, Douakana Mbongo, Mboka, ya Bango, et la Mboka, ba Congolais, Togolonga, la Boumou, mon colonie. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un fâché, pour fâcher une élection. Dans une numéro, tu sais qu'il y a un bébé. Ok, dans une bande de parce que fâcher une élection. Mais Fayoulou, parce que Fayoulou, il va bloquer. Il va bloquer l'élection. Non, nous sommes fratés à cause de la machine à voter la plan opposant à Bino, il y a opposé à Congolais, au Balengi Congo, et ça émergent, et ça n'a pas, et ça dit Mawa, Pe Mawa, na Mawa. Effectivement, point de vue, mon opinion par rapport à l'ICAMO et quoi dans les médias, tout le monde en tout cas, on dirait d'abord qu'on a vu liberté d'expression aux autres, mais on dirait vraiment caché, tout le monde dès qu'on a vu un journaliste de la CCTV a été arrêté par rapport à information qu'on a diffusée, qui Peter a invité ceux qui m'ont point de vue. Non, je sais Peter, il a un grand journaliste parmi les grands journalistes, Bino Pebo Lembeseke. Bino ba journaliste, c'est bon Lembeseke. Mais journaliste, moi je n'arrive pas à combattre la chaîne congolais. Tant qu'on est beaucoup ekobonga. Ouais, puis que journaliste moi na Trump, il y a chaîne bango monnaie américaine wana. Alors ba que comment Trump a menacé Donald Trump donc ça c'est lobby. Azo sam c'est la justice lobby suisse américain ba ça c'est lobby. Liberté d'expression ezalaka. Liberté d'opinion ezalaka mais les catés. Parce que tant qu'on zoom ton likambo ba caté likambo te azali président innocent. Yoko les la télévision. Tu n'as pas les épreuves. Tu n'as pas les maman. La télévision, on se dit les caca comme justice. Hein? Papa Sangola, la belle abissale du Cameroun. Papa Sangola, la belle abissale du Cameroun. 4 abissales du Cameroun. Il y a la justice, Moko, Tambwe Mwamba. On va dire la ministre de la justice. Comme ma chaîne de télévision. Hein? Et comme la justice, comme ça, ça ma camo. Hein? Et puis ça, la banquette qui est bien aux magistrats. On va dire la procureur. C'est lui qui cherche les infractions. Mais on a des infractions déjà. La procureur, c'est celui qui cherche les infractions. Ce sont des grandes infractions. Il y a tellement qu'on a jugé. On a sambi sabato. Alors je n'ai jamais vu un pays comme la nôtre. Hein? Otobengi mboka yali fobo, mboka otobengi yango penza, otomona frondondo, geste di membo, pe mboko yo to bengi yango penza ya pulumbe. Hein? Ezali mawa mingi. Hein? Alors papa, journaliste tobo ife. Taso kamona ki premier ministre la saki bidoko ndengwa. Ako benga ye. Ako suwana ye. Sako suwana ye. Sako zwa banquette. Sako zwa baba bebelema. Olekina TV. Au bandi Kolobé au Bakati Nango. Là, moi, dans le Rwanda, même, tout ça, le Premier ministre, Atika, moi, na chaîne, on a atteint, Mbalasima Salate, mais Bango pe bazo l'exabino ba journaliste parce que vous avez justice. Vous avez justice, compétence, on a et pesami seulement la justice. Et pesami na parquet, pesami na tribunal. Dans le tribunal, tout ça, dans le tribunal, il y a grande sens, il y a Gombe. Mais s'il y a parlé, journaliste, c'est fallu. Mais journaliste, il faut dans les preuves. Neti moi si mon touma bimi na télévision comme eto aso bata comme eto aso ko ba transfert bancaire na ko salisa yo aso benda bato mbongo benda $3,000 $4,000 na zo personne mbongo 50,000 80,000 hein ba transfert bancaire on sur le kuta tozana ngo les épreuves sont là quelqu'un peut parler yo ko baka semba yi ba personne compte transfert bancaire au mona ki ya compte wana premier ministre azwaki okolobani hein
namona ka opposant tango bayaka na télévision baka na preuve na bango alobi abita yango alobi yango alobi yango les preuves sont là procureur ko la nango c'est pas la ndango mais ça c'est quoi sans infraction mais yo sans preuve sans quoi eza malamu te yo poko ti ande ko na Peter tango kobima batika biloko kwa chaîne mususu bazo sana TVA on a ça na chaîne prophète maman na ko bamba si mais za mawa mingi talela biso likamboyo papa talela biso ya la tribunal. Il y a un tribunal, il y a un tribunal. Papa, tu as les ne pas un juge. Il n'y a pas de tribunal. Alors, il faut décourager les hérésies, les antivalets. Il faut décourager Bango. Si vous avez Bango, et que vous avez parce que la télévision est comme plus supérieur que justice, que armée, ce qui est très faux et archi faux. Ok. Prophète, en tout cas, tu connais vraiment na souka, mais moutune ya souka. Bino batu boko tanga na bonzambe, bosambe la rapport na mboka. Nzamba zo lobani ni po makile tangi mingi na Congo prophète. Na est c'est chaque jour bat bazo kufa ba accident. Nzamba zo lobani po na mboka makile ko cesser ko tanga quand. Makila e ko cesser ko tanga te. Banda bo konjibwa kala te lelo, mboka nyonso elongwaka na libération les sons ekulaka. OK. Mais Dieu a dit à Malek Aïbisi Égypte ba Israélien tango bozo kende na ba Malek boma banda 0 temps jusqu'à premier ministre botika roi bokangarwa botina bolo pa banga nzambe ozala nzambe ali boma et là ba sacrifice mboko ya biso maman soki nzambe te rien ne doit marcher. OK. Makile tanga mikolonyo so bato bazo kufa kaka oyebi na monde tenir tango bato bazo kufa bango na monde bazo régner. Occasion ezalaki yango yo pour changer le régime Congo quand même ezo valer na kitanga Mobutu pour le moment to éviter conseil na kopesa ezani Congo la kanga motema mais to tia kaka liki na biso pa nzambe à part nzambe eloko ezate okomona siko oyebite na siko so komonia tous les jeunes bakomaka mandefu tous les jeunes mandefu tala maître mécanicien na kuna mandefu plein colère à monde. On se met mandefu wande ba vienne ba mandefu au moins mandefu oui vie tout ya pembe ba so mo cha tentir on dit colère jeune azako se retrouver te jeune na posa ko bala ndenge nini alinga bala moi si ma père ba bible to ça pas 3 000 4 000 dollars ya mo na kata 50 dollars te on fout 50 100 dollars akusa 3 000 wana ezali kanda to lingi mboko yo bato ba zonga ndenge to salaka kolia 3 fois par jour. Moi, je n'ai pas de boulot, moi, je n'ai pas vendu, ça se retrouver. Moi, petit moment, on parle un temps, pas manger les frites. Bango, les frites, n'a pas saucisson. Oh, il y a bien sûr, tu dis, mi kuruta panzi, n'antiesa, nani, Thompson, la marana, ma papa, na west, na selemba, bien, évident. Tant qu'on l'est, yango, comme montre, ma casse la maille donc bato tout mo boy monter mes bébés est-ce que on a bato est-ce que normal bato vivre ndenge wana mboka est-ce que bato bako vivre ndenge wana mwana mwasi aboyeka mi bato système ujane bini pona ni pas seleki na kosala nini nana makembe senanga nateka makembe senanga wana makembe senanga nateka makembe senanga a juste un soutien akamati kaleso alataka te azola mbe kangi tanga otambola okwa machine a voter papa ça ya talibo lembo osomona butana wana bakopesa bato malade parce que yabina ko sala nini abeni moi père mandefu asai moi zolo boy moi ça suis à se sauver tout on est passé oyebina likamba libala c'est l'amour kolinga mobali na profit même azo beto makembese ozo kango bien te mais mobali olingi moi so olingi ata vani musika bokwa kamera azali boy biloko nzoto zoningana ko ba lembo parce que na lingi ozo olingi ete soko tali bo sexe chérie soko bonga longi boy OK kanda ozo ko kele na nzoto ojana ko sala ni ba bomeli biso éducation bato babomeli biso social ezate il n'y a pas les hôpitaux il n'y a pas à manger il n'y a pas de courant tani na zoto kabo courant ezate babomeli biso makambo nyonso kobota pamba premier ministre aya lobi na Selembao bobota ebele misabana na hôpital azotune bato ne kobo bato bakufa tala biloko ba assassiner biso
hein? Namboko émergent, le pays le plus béni du monde, le pays le plus élevé du monde. Le peuple sont malheureux et misère. Tolobate. Sikoy, Kabila a sali 19 ans de pouvoir avec Shadari, avec Bamende, Bolenga Koy. Sikoy, Kabila Kei. Shadara Yei. Et là, on dit Shadara comme ça, on dit Kabila. Il y a 19 ans, et là, Kabila a salité. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Oh, il y a salité. Shadara Yei, on est comme si c'était quoi suite. Ouais, Belgique, je ne crois pas. Ça sera encore plus pire et pire. Parce que Kabila reste sénateur. Il peut y postuler. Encore président du Sénat. Mais il y a siégé. Adjoint de siégé. Au cas de vacances. Et ça, l'est mis. Parce qu'article le lobby Abisso, il y a 55, le président rentre au pouvoir. 5 ans est belé, aucun vacances à président. Qui fait l'intérim? C'est le président du Sénat. Le numéro 2 de la République. Kabila Keïta, il reste le numéro 2 de la République. Puis à siéger mon côté, mon siéger à l'Ini, adjoint à il reste. Calcul, vous comprendre un côté Banzambe. Il faut comprendre, et l'autre ils sont les cas, et là on est Shadara Kabila, il était gouverneur dans les dépenses na Kivu. À Longwe a commis secrétaire général à PPRDA. À Longwe a commis ministre intérieur, Kamuna Sap. C'est lui qui était là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comme président, à cause de Kabila. Et donc à Saint-Paul, au Longolais Bilamo, c'est Saint-Pierre. Rien ne change. Il y a un bateau à Bisso, ma bé. Opposant à Bisso, ma bé. Ils ont trahi toute la population et ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, on va continuer. Bon, ça va un peu se casser la montée. Bon, ça la tête, on a bien maël. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, moi, Liloba Yasuka, pour na balanzambo balandibiso na partout dans le monde. Nzambe na moi mon canapé musicien pona na imbaka na musicien na imbaka pona ka motema sanga le na mboka na Congo boye bande ko na ngai mbule beti arrosé ba mboka musolu ka mvula tchade mona ka mbula te après la pluie c'est le bon temps. Congo émergent 1 mètre pas ma zuima comme là mais Congo comme mopoto na boposo ya oyo ba boposo ya mabe bandaka la bazo ko tourner to kondima lisusu te to kondima lisusu te. Oyoki Nzambe yosungaka Afrika naza musicien te oui bango naza fere te ou bien nani te ou de ningo de te mais nazo kalaka mongongo nanga OK pesa bato moindongu ya na yo Congo etotolongwa kana boumbu ya pepe de na ba opposant oya pelengendu na geste di membo mobikisi Kristu Yesu mobikisi Kristu Yesu awa na Congo otala kamere Burunde na Tshisekedi moto ya Kasai babomi Congo na posa ya mbongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas merci na yo prophète merci na batinyo so balandi biso na. Na prophète du peuple na kobanga mututé. Na za congolais moto osala ngai eloko azate. Otianga na makala na Congo. Lili o pobozo ngo kitoko boye dans Jericho Beto sandaki derrière la caméra. Merci à Bela Dinga. Banga bango. Merci à toi Raphaël Walukonka mon président. En tout cas apprécie la Hugues mon travail c'est de vous servir quand on est dans le baradon. Question d'actualité on a un bel qui bidon le prophète du peuple, Balanzambi Bozaki béni et puis vous avez compris que Marambebele faut échanger Namboka. On vous aime beaucoup, Moussa n'a plus à vous servir to Rosala Karawana pour na kolobela Kamboka. Bisous. Na pesa numéro na ngai. Moto ali ko zwanga na boyo kangai na lobby na moto te na fingi moto te na lobby na motema na ngai liberté d'expression. Na boy na zongi wana we na kofunga we na mukanga na mucha na prison ba ko kanga pe yo.
ok bakokanga yo siko trahi mboko bakunena yo bakubula bakukanga yo bakutiona buloko wana kiswahili muta sa bamenasa pampo te parce que na mwana Congo kena ngai nulle part numéro na ngai so ngozwa ngai molimo sala kisa mutu parce que etongi makamba Congo ezo muriye ngai finza moyen te olingo zwa ngai pona spiritualité physique na bonde na te ya kozwa na 00243 89 610 49 41 kozwa ngai na 00243 81 807 26 78 pe privé nangai 00243 99 99 42 937 pona mbote na kopesa ta moto mbote te kaka Jésus Christ wa Nazareth pe nazo badi masuka boy yo okoka eloko opposant pouvoir bokase badanzila na posangu boko zindate boko bolololo. On vous aime beaucoup, bye bye bye.